Yango. Oh, vous êtes au la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, nous connaissons pas. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tome la ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original, bande kotomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, nous soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble, kakane tu sur la Nabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko maman nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows bêta li solo pesa conseil na communauté, quel est les problèmes, zala brancher tous les qui na détail. Mais avant tous les cas na détail, nazangite ko pesa ba bon week-end. Na balandi soit des shows d'Enar TV nzambalo la bate la biso tokuta na kato solo li kusala bien tobeta li solo na rolingana s'excuser muke lobi fallait tout ça la direct mais direct est raté par rapport à préoccupation tout ça qui na ngona ba vote ou salama ki na Assemblée nationale na Kinshasa na banzi Yolanda kiango yaya quel que soit les cas wana mboka na biso soki ezoyinda kuna franchement ozanga raté ko tchalitoyi yoka adamu ke o comprendre lo nini leki c'est très important bamboka toya ezaya bisote ndako ya baninga babetela rango tolote beta ndakuna beta tolo na yo pona ndakuna bino et non plus pona ndako ya bato c'est-à-dire bamboka tobima yaya ezara pa na bisote pa na biso eza RDC. Donc voilà, il y a mon bébisa qui programme il y a direct na biso ya lobby mais les lots tous en a direct même heure 19h mais le plus important chaque cloche de notification pour te mapper avant 19h ou comme après 19h, c'est-à-dire soko lingo landa biso bien pardon, c'est-à-dire ngonga na yo soko talaka déjà des shows ozo raté ba direct cloche no il faut zalabwe comme ça. Voilà, ngonga seulement na lobi ngonga. Ce qui peut talinga mbali boso s'abonner, ngonga no il faut zala na des traces de vibrations likolo. Pour ngonga no ezala na des traces de vibrations, c'est-à-dire soko s'abonner, au toucher na ngonga ba comme démo. Tout est personnalisé, toucher sur tout. Au mon ngonga no tu des traces de vibrations, tu es dans les bons. Ce qui peut talanga déjà au rataraba direct. Toucher ka na ngonga na yo, j'ai dit ngonga seulement. Toucher ka na ngonga wana une fois. Au moins ngonga na ba komelio démo des options donc tout est personnalisé. Toucher côté ba komi tout au moins yango mo epesi des traces wana di kolonde na l'action boy comme ça. Ngonga no faut na des traces boy. Voilà. Soki ngonga no na des traces wana c'est bon donc to kutani na poko na koti yope au koti voilà. Tobeta li solo alelo. Maman na biso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows beta li solo na nga pesa conseil na communauté. Problème eza boy. Yaya avant to beta li solo na lingana loba boy. Oyebi ces derniers temps les ana peuple monte a commis na confusion par rapport à église le rôle à biso. Franchement, c'est entre nous de sola entre congolais yaya. Les ana peuple monte à côté ici confusion na kusambela. Les ana peuple monte à côté confusion na prophétie. Les ana peuple monte à côté confusion na Bible le rôle à congolais. Et être solaka, c'est entre nous na loba amiko nyonso c'est entre nous. Tant na zo loba na za rwandais.
même pas burundais. Je suis congolais, votre frère. Il y a un peuple qui confusion à l'Iloba Nzambe ces derniers temps lokola congolais. Ndimelanga yokoza congolais. Ndimelanga. Problème ni maman linga loba. Maman na biso apesi lisolo oyo poto longola confusion na mitu. Maman na biso alobi asenga pardon. Mais pardon asenga ki par rapport à quoi? Lokuta. Yaya lokuta soke leki mingi na mutema. Eza malamu te. Lokuta soke leki trop ba dégâts. Yaya totika kouksa la confusion na prophétie. Na makambo tout ça nango physiquement o bisomo tout ça. Yona loba nyonso est-ce que ba prophétie o yo pesa rabat. Et utaka pa nzambe. Et ça la prophétie en nzambe. To yaka par sentiment pour chercher de l'argent derrière les mamans. C'est juste une question. Parce que yo linga tout na bongo te surtout tout ni bongo yo pano muteme peli. Non loba mikonyo so yo zando kite so ba lobi likamba bandoki ozo silika pona nini. Je répète encore ces mots. Yo ozando kite. Soki balobi likamba bandoki, yo esalo pasi ponani. Yo ko muyibi te yaya. Soki ba obele la muyibi, yo ozomona pasi par rapport à quoi? Yaya yo ko mwasi abat, mwasi alibala. Yo ko zozela libala ozana fiancé. Yo ko vanda kana o tranquille ozela kanzamba peso oya yo. Soki ba beleli bandumba na ba émission. Yo omona kapasi pona nini? Qui se sent piqué connaît l'affaire. Ya to betali solo. Na bandeli ya rotuna boy. Est-ce que ba prophétie oyo yo pesa ba maman? Ba prière oyo sa ela ba maman. Et utaka pa ya nzambe. To ezaka juste pas pour intérêt. Juste pour na ko tromper. Ya. Ezana batu ba bangi nzambe te ces derniers temps. Batu ba signer nzambe. Pona mbongo. Batu ba banga isu nzambe te. Soki nzambe azaka nzambo ya kala. Ba misusu ameto mona bango suste, mais ba limwa. Mais nzambe azanzamba mawa, le temps de la grâce. Yango tuzomona nyonso tuzomona. To betali solo maman. Maman na biso abi des choses betali solo nanga pesa conseil. Quel est le problème? Maman lobi des choses to bala na ina mobile nanga. Mais mobile azaki na famille na yo mwe ba famille balinga mingi ba divergence. Ba famille a koswana. Yaya bobota ma famille moko me bokabwana. O na o bayoka na oyo, o na o bayoka na oyo. Ba oya mama kulutu bayoka na ba oyo te, ça dit bokabwana. Non lingana ebisobo. Webi na vie soko so yini mutu. Soko yini mutu na kati ya mutema. Yayo bandolote même na bandoto. Bandoto po bandolote ya yezaka ya mabe. O bandolote ka ndoki. Awa linga chayo mbeli. O bandolote yenda zobi melo na butu. Pourquoi? Ezo out à partir ya réflexion, comment dirais-je? Ezo out à partir ya ba pensée, pardon. Ezo out à partir ya ba pensée na yo. Le même pensée ou pensera po na mutuana. Na butu tu peux avoir des mêmes visions. Ça. Ya na epsa abino yeba ko limbola ndoto. Ndoto ya diabulu ezali, ndoto ya nzambe pe ezali. Yeba ko limbola. Soko yebi ko limbola ndoto te, okanga batu bandoki, me baza bandoki te. Yebi ko limbola. Tanto lingala bandeko msupe ba yeba ko limbola te. Bobenga oni ko limbola na lingala pete. Ko limbola, c'est-à-dire yeba ko sosola lingala peza mubulu. Yeba ko limbola ndoto yaya. Ko limbola ça veut dire yeba ko décortiquer en fait toke na on a mot français pour ndekomora comprendre. Ba na biso bakola na poto des fois ba terme mususu pa na ba bazora bien te. Il faut savoir décortiquer les songes. Soko bi ko décortiquer ndoto te. Ko fungola yango yaya okobenga batu bandoki okopanza batu. Ya mwana il faut ko sala attention ndoto oyo yebi ko limbola te ko kena ondenge yozo kanisa te. Na ebisi onde konanga eza na mutu soko yina ye deja. Oyebi fe ya ko yina mutu eza mabe. Yango Bible pekisaka e pekisape. Du fait ko yina mutu so ika ko moni na buto loti. Oyebi pora nini? O yina ye au fond du cœur. Yango ko mona mutu ano bandozo ay même na ba songe na yo. Na ba rêve na yo na ba ndoto ozozwa ka mutu ana pourquoi o lingara ko sentir yete.
landa lisolo yo kama ambwezao. Maman lobi des choses du fait que mobali nanga ba kabwana trop na ba famille, eza na groupe mususu ya famille na bango. Côté aile gauche to lo ba côté droite, ba kanga ba côté gauche ndoki. Na tie bongo pour comprendre que non, maman omoni ndenge yo koti na famille na biso, elle wana kuyamba bango na ndako te bandoki. Kuyamba ka bango te bayaka na ndako wana te, tolingi bango te omoni ndenge to uta na Kinshasa, bango kuna ndoki tout ça mambo ebele yaya. RDC kolo kindoki. Biso nyonso ezaka kindoki. So ka ko yini mutu ndoki. Ya c'est pas propre. Bref, moi c'est abala mobile, ba vanda ana mobile. Ezali na mukolo mususu mama lobi des show na salara na restaurant, ba restaurant minene. Mama za na États-Unis d'Amérique. Mama salara na ba restaurant ya minene, ebika ba fille ba serva na ba restaurant. Après kolamba, ba zora moi ba colis ou etika la c'est-à-dire moi ba reste de nourriture, oki ko zwa na ondengo lingi, okena ngo na ndako. Chose grave. Mama lobi des show na si sara musala mko mususu, na zwaka mapa ba mapo ya jar gâteau ezaki na biloko na kati mama kangaki kwa kendolia na ndako kaka ndenge ezalaka mama memi biloko wana na ndako orki abosanaka atika biloko wana ka nde amatai na mbeto fatigue ya musala abosani kayaka pe na mapa na chassis akanga abosana mapa wana ekweya ekoti na coin ya ndako na sima mbeto tout comme ça evanda kuna mape umeli. Du fait que maman pe abosana ke na yaka na mapa ifalaka na lia. Abosana parce que 8 ans moulai na ndaku na ye. Mapa wana e baby. Mapa wana se métamorphoser, c'est-à-dire échanger forme. Tout ke na bongo. Échanger forme. Et baby est comme noir, et comme forme mususu okoye bate keza lipa. Maman kanga kango ya kokangande basala ba emballage. Et kweya na ndaku na kwa ya mbeto ekangama emona na rati oyebi bandako na biso ndenge za raconter basi bisomba somba ndako chambre plein mama bi de show famille o ba pekisa biso to yamba bango te na ndako muko mususu eko sala ke baye na ndako bakutaki mobali azati mobali akenda ye musala mama lobi de show na osande ninga na za semeki na bango naza ko obligé ya kotika bango ka bakota mais naza na bango vigilante na tala bango na observer bango po mobali azate moi pe na bengana bango ezate nga pe mwasi ya libala. Bref, mama yambi bango bakoti bavandi basololi mwasi abengi mobali na yeke non tala ba famille na bino o bolobaki ya bandoki tout ça banini bazawa mobali abi me yo mena obengana bango neni nga na semeki na bango. Bref, ba visiteur basisa ki basai nini bakenda mama zana arrière pensée ya makambo ba yebisa e koyambaka bango te baza bandoki ezana mutu ya mama koyambaka bango te soki baye kuna baza bandoki biso tolingaka bango te pona kindoki. Bref, bato wana bakenda mama atikali na mutu na yambi bandoki o na ndako me bapekisaka nga na yamba bandoki oyo na ndako te landa sko lisolo yo kama ambwe salami yango na tuni boye ba prophétie oyo pesaka. Est-ce que utaka pa nzambe bandoto tango limbolaka bandoto oyebaka ko discerner yango bien yaya keba kopesa comment dirais-je keba kopesa ba prophétie o eza ya nzambe te ozo panza mabota ba prophétie mabe bakangi bana bandoki bana ebele bakomi ba fazer pona ba fausse prophétie mabale ebele ekufi pona ba fausse prophétie ba famille ebele kabwani pona ba fausse prophétie yaya keba ko kendo lukaka prophétie. Ces derniers temps batu balingi église kaka côté ba okanga bandoki côté ba okanga bandoki soko kikuna ba olobela ba lien familial bino tout bosopani yaya tikana biso vérité eza mpepe mabe eza diable na tango kala to bando kola ba parents na biso bakende na ba biloko oyo te ba parents na biso bakanga biso bandoki te tango to kola mais biso tango to koli to eko kanga bango bandoki omoni côté to komi pona nini binzambi yaya ba aventurier ba bandit de l'évangile ba komi ebele ba voleur derrière la Bible yaya tikana biso vérité ba véritable ekotaka vraiment facilement te na mitema bato ouais mais il faut tolo bango na bandeli na biso ba parents na biso tango baboti biso à l'époque bakanga biso bandoki te tala ba âge to komi nango
tala âge yo pour komi nango. Mais lelo ba oyebiso ke papa nondoki. Lelo ba oyebiso ke maman na bino ndoki. C'est vrai ça. Le soir za ndoki falaka dame autant ozayi na Kinshasa. Falaka dame autant baboti o nga okangaye. Omoni confusion, ba koteli biso confusion. Ya so déjà ba si ba yebiso ka ke papa na bino mutazo bebisa vie na yo. Automatiquement ba bebisi yo mutema. Quel que soit ondimi en ngote mais soki maloba na déjà ba kotu ango na mutu. Okomi ko douter na papa ya boti yo. Okomi ko douter na maman aboti yo. Okomi ko douter na famille ndimelanga. Ko linga ka te ba yebisa ko biloko wana yaya bokola ensemble problème ezala kité. Kaka po lelo komi na ba pototo komi wapi to komi na bambongo bengi ba ko yebisa ke mutu moko boete yaya yo bondela nzambe. Ata soki papa no azandoki na maman no bondela nzambe. Papa no akusalo rien. Maman no akusalo rien. Continuez ko bondela nzambe. Tira o ke no pesa lito e côté mo ba ke ndo yebso lien ya famille. Quel lien? Quel lien? Badi yango pa famille bolongola rango te, c'est ça le mal. Ce que ça lien ya famille bobon de la côté boza, lien famille kune kweyate. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Ce que ça la sorcellerie, bobon de la sorcellerie ici là. Le mal les ali na ba église na biso, ba mona ba lien familial mais balongola lien familial te. C'est ça. Ndimelo na yebiso. Le mal dans nos églises d'aujourd'hui, ba mona ka kindoki, ba mona ka sorcellerie na kati ya bato, mais balongola ka yango te. Mais c'est ça. Or kenzamba alongola kindoki kati ya mutu abwaki na bangulu. Yesu Masi ya Jésus alongola kindoki. Ni boma ya mutu abwaki na bangulu. C'est ça. Yesu abikisaki bato babelaki abikisaki mwasi ya bandai kotanga makila. Asekwisaki Lazaro. Asalaki ba miracle belé monanaki. Mais biso le mal dans nos églises d'aujourd'hui yaya ba koyebsoka ke famille na bino oyebite. Papa na bino na maman na bino nde bazal comment dirais-je bakanga yo mais libérer nga na papa na nga na maman na nga a libérer te na suki ezaka mbongo na sima mbongo solution ezate lobi kuna boko panzana idiosi na idiosi mais c'est ça yaya landa lisolo yo kama ambweza na lisolo eza lisolo moko très important landa ko comprendre. Maman lobi des choses ndenge na yambaka bato wana bato bakenda. Eye ko koma na mukomsu mama ifalaka sala entretien na ndaku na ye. Abongisa ndaku très bien obinde basi boza ko bi lelo penda fona bouger kicho depuis to kota 2 ans na bouger ngo te na bouger lelo. Mbeto depuis to somba ngo 2 ans evanda bo lelo fona tombola ngo. Mama ke ko fuyer ndaku siko na tous les coins alekisa kombo apangusa. Mama ke ko kuta liboke ya noir. Solo. Nanda li solo to combien? Liboke ya noir ya solo. Mama fungoli liboke wana bowe atala bowe biloko noir ya solo. Mama bi famille wana balobana yamba bangote kaka na pe de temps ba utiko yao. C'est-à-dire ba bwa kelinge eloko na ndako. C'est ça li solo eza ao, landa ao. Maman lobi des choses ton kana moni eloko wana ya mwindu ndenge wana fungoli. Or mama bosani ke ya yaka na koli ya mapa. Ayaka na koli ya mapa ye monde ambalaka mapa. Ezui temps mulai na ndako abosana. Po ali yango te ba kao ba fatigue ya ba hotel ya ba restaurant en fait. Maman lala mapa etikala. Atikala koyeba esu te ke ya ko isaka mapa na ndako. Mapa si comme noir échanger état échanger forme. Bajar gâteau en fait na misuni et sali noir encore misuni yo mona musuni na sa mbeto mona kindoki kaka musuni congolais oke mona musuni na sa mbeto kindoki kaka biso hasard ezalaka te c'est ça le mal hasard na communauté ezate tobosa na hasard tobosa na ba oubli pe ezalaka bamboka kutu to ya na malili na ba problème na ba stress mutu e comment raisonner bien te oyebi. Mais na communauté tobosa na hasard tozwaka kindokinde to tcha liboso kindokinde to tcha liboso ya on ebisio ya kolingaka to kendesika mo bayibisa ko kake kindoki ya famille ya na bino leki na bino te. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Toye banzambe ya solo ya yeba kolimbola ndoto keba na ba fausse prophétie. Nanda li solo maman lobi des choses na tombola mbetu boy na talbe tala liboke ya noir na simba ngo boy noir solo. Ah mama beleli bandoki abio batu wana bapekisa nga ba ya awate
faut ezala kaka ndenge bayaka du fait que nando ça ba va et vient ya kolamba na cuisine tout ça faut ezala bangonde ba boaka eloko na kati ya ndako na kati ya chambre. Pensez que wapi na bato ya mabe yango na ebisio mutu soko so yina ye yaya okolota ye mabe po lingaka ye te. Yaya mutu soko asa yina yo na bandoto na ye yo bando bimaka ndoki na maseke. C'est ça. Parce que yina yo yango baloba mutu soko lingi yo te longwa na ye okozwa likambo po lingaka yo te. Mutu soko lingaka yo te longwa na ye kozala na ye te problème ekobima. Maman lobi des choses ton kana moni biloko wana mwindu paf na bengi pasteur. Na si pasteur non pasteur ndenge zawa na moni biloko moko na se ambetu nanga na yebite c'est quoi ezali boke moko mwindu ezana biloko na kati solo misunye pola. Oh mama kumbaki misuni na ye na restaurant yaka na ngona ndako aliate abosa na ekweya ikota na se ambetu. Voilà. Tout ça wana. Maman lobi des choses na yeko benga pasteur abi non kusimba ngote zelanga na zoya yango na yebisi yo bwe kebaka na ba passe-temps toza a likambo ba passe-temps y a des gens qui ne sont pas appelés par Dieu nzamba bengi bangote ezaka ka courage ki kinoiserie ki congolais ba benga mate courage na bango otaleka bobi o courage na ekaka benga mate ba église ebele to mona pe na Congo ba benga mite du fils au père, comment dirais-je, du père au fils. Ma benga miti, ma gablo, ma boutique. C'est ça. Il y a tout le bara vérité au sungayo. Communauté la biso, soko na mambo eza trop plus vérité. Karape biso te la vérité na mokili balinga angote. Bref, général. Maman bi de choses na bengi passe-temps ye. Ko simba ngote na zuya tout consort. Bref, pasteur aye a tokisi prière. Almet na ba papier o chwa ba bwakeli nani moto ba tumbi yango ya kotumba tina ti ba tumbi yango ba telemeli yango ba bebisi milimo ezaki na kati ya gâteau wana ba bebisi milimo ezaki na kati ya misuni ba pameli yango na suka penda be moto ba tumbi milimo wana ya mapa na misuni ya mama o ya bombaka wana mama yebite lando yo kalisolo kote suka passe temps ye yango na tuni eske biloko boyaka koloba nzambe mutalakisaka bino ango yango na tuni bongo na ebandela émission lando yo kabuzoba na kati ya lisolo passe temps ye mbangu apamelia bengani milimo bengani wana esko ba osambelela bandeko wana bazo sambelela bino pona ni balingaka bino te. Du fait que bakangana déjà bandoki entre bango yaya na yebisio ke mutu soki alingaka yo te a bandoloto mabe yango mona mingi ozolota mutu wana mabe mituna yo moko esko lingaka ye so lingaka te olote bongo c'est normal po lingaka ye te soko yini mutu ko bandolota ye eza juste ba penser na yo bandoto musu eza juste penser tu as beaucoup pensé la journée et la nuit même chose ko refléter na mbetu na yo romona yango faut faire attention. Pasteur ye, Pamela Lipa. Bino encore na au nom de Jésus bosaka na raté. Au nom de Jésus bosaka na kombo nzambe. Bashiko bobo barakata kata baroko koko pang batumbi mapa wana batumbi misuni. Na suka nango pasteur ebisi bango non il faut pesa action de grâce. Il faut pesa action de grâce. Tout ça. Yona ebisho ke ba mingi ba benga mite. Eza courage na bango nde simbisi bango Bible. Bible benga bango te. Yesu masi ya pa benga bangote courage na ye kaka e simbisi ye Bible dedi bino na ba dedi landa di solo dedi a prier pa melima pa na suka bazui même moto ba tumbi biloko wana bazikisi yango à la fin des comptes pasteur lobi ndenge za wana bo pesa action de grâce mwasi na mobali mwasi fois pesa 300 mobali ba pesa 300 ba pesi $600 bande kwa États-Unis ba ebi $600 ba pesi pasteur ya action de grâce pour na ndenge pasteur ayeko pamela milimo wana ya mabe il faut za la famille wana ndenge ba yaka ba pekisaka bino bango nde batiki biloko wana du fait que bango ba visiter kibino bango nde batikeli bino eza biloko ya mabe eza milimo mabe eza kindoki ainsi de suite ebika nde biso to bimisaka makambo mais chose grave maman eko réaliser na suka ya temps. Maman bi de choses na senga nzambe pardon.
Maman senga nzambe pardon. Problème ezanini. Maman bi de show na suka ya nyonso na eko senga nzambe pardon. Nzambe alimbisanga. Na kanisa laka batu mabe pamba. Na kanisa laka famille mobali pamba mabe par rapport ya biloko o bayebisaka nga ke bango baza bandoki. Bayaka na ndaku te. Yaya keba obenga mutu ndoki soka andoki te. C'est pas propre. Yo kolinga jamais ba bengo ndoki. Mais pourquoi benga baninga ndoki? Mais du fait que ba yebisa déjà maman ke bazana kindoki. Koyambara bango te. Maman yamba bango po azaki na ambara de choix. A kotsa bango na ndako. Ti ba kenda maman atikala na ba inquiétude. Bato bayoka na atena famille mobali nanga ba pekisa bango ame bayaki ngana kotsa bango na ndako. Tango maman ke komona liboki wana yebaika ke wi bango kindoki. Pas temps prier bref, maman eko réaliser na suka. Na suka maman eko réaliser na yebaka mukomsu na kene na musala na yaka na mapa na gâteau en fait na yaka na gâteau na misuni na lia ngote ezaki ambale na même emballage ebima na biloko wana landa lisolo même emballage ebimi na biloko wana eza biloko ngamoko na yaka na ngona restaurant na zwaka na restaurant lokwa na sala na restaurant ka nde na matai na mbetu na ndenge koyaki na yebi suste donc na ndenge na telemo bika ndeza kolali o telemi osimbi alobi mbango ke musala voilà. Maman eko réaliser za gâteau na misuni o yemo kwa yaka nango nde koya na sambetu mbetu ba bouja raté banda kumsu ba kwa msu kokotsa kombo za rapace ba maman boyebi des fois chaque année batu nyonso ba bouja randa il faut ko toucher tous les coins pour na kubimisa salité nde maman eko vanda réaliser oh ezalaki gâteau na misuni na yaka nango ce n'était pas la sorcellerie mutu moko abwakela ngelo na ndako azate za biloko ngamoko na yaka nango na yebaka na lala kande ka na lali na lamuki me na eko réaliser biloko wana nde na eko mona ngo ezalaki mapa na misuni nde poli nde ngona esangani du fait que umeli ekomi muke esali noir po epoli ekomi noir na misuni wana epoli nde esali solo nde ngona esali noir. Mama eko tala mama bi de show na senga nzambe pardon nzambe alimbisanga bato wana na bela bango kindoki beza bango te me basambeli bapameli bato wana zomona buzoba bapameli bango na kindoki bapameli misuni wana siko gato oyo moko yaki nango na misuni oliaki te bopameli ona milimo nini ijosi bopameli mapa wana na tuni ona milimo nini bobimisa ina mapa na gato milimo nini bobimisi na misuni wana ya tozala bato milimo nini babimisaki na misuni wana po mama eko réaliser za mapa yaka nango azwaki na restaurant gâteau na misuni alia te vanda na se ambeto siko yebisanga milimo obo bimisi na gâteau ezaki nini milimo obo bimisi na misuni wana ezaki nini me na suka mama obi de show na senga nzambe pardon na église wana pe tolongwa omoni soni siko bolongwa siko passe temps tango aki ko pamela mapa wana gâteau apamela ki milimo nini na kati ya gâteau. Pesanga siko réponse. Pasteur apamela ki milimo nini na kati ya misuni. Pesa réponse. Yaya to banga nzambe. Basali ya mabe bakomi ebele. Basali ya mabe babungisi bana nzambe nzela. Nzela oyo komema biso na lola yango te ba omema biso ba memi biso na nzela ya enfer sans que to yeba. Bazo bungisa biso to kolanda na bango mulongo jusqu'à l'enfer. Basali ya solo, bazali susu mingi te. Moya koyeba bango ezate pour tout le monde est pasteur ces derniers temps. Kosa la nzambe za mabete me bengama, soko bengami tende dega. Yaya balongola biso na nzela ya lola. To koma okende déjà na nzela ya enfer sans le savoir. Yonde yeba wapi yo zali. Wapi yo sambelaka. Oya zana mato ya koyoka saini. Oyoki yango mama na biso alobi de show beta di solo. Kaka ningo lo baraba pastan. Oya nga pe na uti komuna yango wana. Yebisa bande kwa basi bayeba, yebisa na communauté bayeba. Na minute wana epesa soni biloko pasteur ayaki kosala wana. Na ndenge batumbi misuni, na ndenge bapameli bato angana ba innocent. Ya eza di sumwe. Bo sambeleli bato bato ba innocent. Bozo pamela bango kindoki me ba kindoki te. Bo pameli lipa oyo moko yaki nango bo pameli misuni oyo moko bosana. A partir na mama dégoûta pasteur. Du fait que pasteur mon père azaka mutaba mbongo makamnyo su mbongo ba kima église wana ba chanza église ba kenda koto mususu
mais maman lobi des shows na senga nzambe pardon nzambe limbisanga. Mais le plus important na yebisa yi maman benga pe bandeko wana oyebisa bango makamuni bino bosala ye na sima pona bango ekozala bien yebisa bango senga pe bango pardon parce que bokoseli bango makamu na sima yango na tunyo na ebandela émission ba vision oyo opesaka e utaka pa nzambe nzambe muta pesako to pesaka kaka pozwa mbongo na sima ba mama tout ça wana bandoto oyo limbola réellement oyeba ko limbola ngo na loba amigo nyonso keba ozanga ko limbola ndoto ndenge ezaleli okanga batu bandoki ba bandoki te oyo azana matu ya koyoka sa nini oyoki merci beaucoup benga des shows Denar TV na basija bien oyo komelu komela baninga te numéro nanga ngona gravé na WhatsApp ya même numéro appel benga nga ya pesa basija bien o nyonso eza très bien to lobela to beta masolo tout to beta ya biso toza na pona yango rien que la vérité merci beaucoup le plus important toza na émission en direct na pokwa kozanga te cha cloche de notification ozala wana oyoka masolo ya suka oyoka masolo ya suka. Merci beaucoup, partagez votre émission comme d'habitude, partagez votre émission yaya to partagez ka émission massivement pesa ba connaissance na yo ba erreur abo efo longwaka yaya to e banzamba za ka ndenge nini asala ka ndenge nini tika koyina ono zoyina yango ba koyebiso ke fulani azando kyondimi poza na mutema ya koyina ya to ina na te bible lobi to linga na linga muninga ndenge yo milingaka longola mato ino esika ba yebisa ko kaka ke papa na bino ndoki mama na bino ndoki yaya no leki no ndoki batu wait no longola mato yaya to luka royaume des cieux tika ko luka prophétie okabwana na batu okabwana na papa okabwana na mama okabwana na libota babota biso to bazai bandoki te me biso to koli to yokanga bango bandoki ya tolongwa na biloko wana tolongwa na secte tolongwa na binzambi. Merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pe sa réponse ciao.